na bisa bino ke panique eza makasi na Kigali ndenge bomo na bangwana bolanda ba mise en scène tout bando sala mikolo te. Ils sont à la fin et la guerre est finie. Bientôt on va conquérir tous nos territoires occupés. Donc Babukavu, Goma, Bunagana, Bana Mboka, Bobongama, Bozali Yako Sepela. Sincèrement, Bozali Yako Sepela. Parce que la victoire arrive. Dans le moment où tu as point zéro, pour récupérer, on va accès à contourner Nzela Kalemi par rapport à Nzela Yaoufira. Et puis, Bango Mokokuna, Baza mal à l'aise. Moi, Boyo Kanizate entre Bango. Le président là qui est actuellement au pouvoir, le président Félix, priez pour lui. Kopo azomema eza kopo ya pasi koleka. Azomema kopo ya pasi eleki ya Kasavubu, eleki ya Mobutu, eleki ya Muze, eleki ya Joseph. Kopo ya azomema eza kilo mingi. Ye moka yebite na makambo azana ngona mutu na ye na nzoto na ye eza makasi mingi. Il faut akende na ngotina suka akokisa likambo. Makambo Beauté, Congolais à bonne qualité, bienvenue sur Tindika Télévision avec votre humble serviteur Saint-Thomas Boukamona, Boukakwikila, merci déjà. Na Junior Kapaya, merci na Rife Kisombe, merci na Binonyo Sobozu Libaku, Yakolanda Biso, na Evite Yozo Landa Biso, na Mbokanini, partout Zali, Yebake Saint-Thomas Pession Beauté. Est-ce que Ozana Bolingo ya Congo, na Yabande Kona ba Congolais? Parce que moment to komi et komi moment ya mutu na mutu ala kisa. Nini ya kukosala pona Congo banguna esito yebi bango babimi na mpoasa bazobata malisuste bakomi komitanga bango moko eza babiso eza makambo te bisaki bino ke nzambe ye moko azwi makambo na maboko Dieu est au contrôle sikoyo banguna babandi komitanga bandeko muto akokosa bino lisuste. Ne soyez pas manipulés et ne vous laissez pas distraire. Parce que Dieu est au contrôle. Merci aussi, comme ça, à Maman Yohan depuis Bruxelles. Merci, na Francis Colombo depuis Kampala. Tchesco, maître plein. Merci, Néozolanda. Merci, Navenanga Tumbakolé, Maman Laurence. Merci, André Luboya, ya Maman Fidéline depuis Australie. Merci, na Léon Mzadi. Et pourquoi pas, merci, na Guélor Nkumu. Base na biso depuis Bandal yo ebikaka sima impérial wana yo vandisa masolo na ndenga mkete sans oublier Nicolette Mwasi ya pembe de parfait de bonne odeur. Donc tozali ensemble encore une fois pour nous solo la masolo ya Congo démocratique masolo oyo tozala ki koloba depuis la nuit des temps mais bande ko ebele bazaka sa zo ba tama boma tozaba zoba tozaba fana kwiti toluba biloko ezanga tina on nous traitait de tout mais au fil du temps lokola mère et l'autre qui tokomara ses alliés temps vraiment les lotas et qu'on révélé que le kouta est un ascenseur mais vérité est un escalier et puis est commis tobandi ko yeba tuna batu les lotas kati ya émission yo lukaba na benga bango bayeba makambongo ezali ndenge ni bitumbe bandaki moment nini tozokende na wapi tokomaki wapi tozozonga pena na origine 97 tango afdele l'écoute. Et le Ronine le Kaki. Mais avant toute actualité, ils allaient focaliser dans les États-Unis, dans minute makambo Congo eza na vitesse à rosaranate, na yebisa bino ke panique eza makasi na Kigali ndenge bomo na bangwana. Bolanda ba mise en scène tout bando sala mikolo te, ils sont à la fin et la guerre est finie. Bientôt on va conquérir tous nos territoires occupés. Donc Babukavu, Goma, Bunagana, Bana Mboka, Bobongama, Bozali Yako Sepela. Sincèrement, Bozali Yako Sepela. Parce que la victoire arrive. Dans le moment où tu as point zéro, tu récupères accès à contourner Nzela Kalemi par rapport à Nzela Yaoufira. Et puis, Bango Mokokuna, baza mal à l'aise. Moi, boyo kanizate entre Bango. Et on dit Makabuto, Kinshasa, baza na moi, difficulté, ou tu as mesure impopulaire, ou hôtel de ville les Ouaki. En tout cas, toza yarobi kana lekambotala embouteillage mituke belé ezanga mikanda baboya ordre bakilo ndenge bomona bango na ndenga mabete ben discipline ko sakanate côté to condamner l'état ezaka moko il n'a pas babis assez par rapport à une grande ville parce que ville ya Kinshasa na moya lelo ezali na population et belé ezali ko englober population ya ba pays. Donc, mon population mobimba au sangisi ya Rwanda, ya Burundi, ya Uganda, bazoko maka population à Kinshasa. Au continent Congo Brazzaville là Gabon.
Donc, parce que nous, on est déjà au-delà même, il y a 20 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Maintenant, moyen de déplacement, il y a masse. Parce que des Kinois se déplacent parfois 5 millions de Kinois par jour dans un mouvement. Il y a ça là-bas. Pour utiliser il y a déplacement, il y a transport. Et voilà comment, dans la souffrance, les mesures, ils ont vraiment adopté tout ce pays parce que résoudre directement le problème et embouteillage parce que rigueur est là qui était dans là. Et les Kinois, ils paraissaient dans le mikanda à l'État. Donc on a fait réel Léon Mounza dit dans des minutes que on peut contredire ngaito Gelo Rukum to Popé Barbie depuis vers CPT Mtoroboya au bazali ba base au biso tout tient la remontema depuis que balanda biso religieusement et puis chaque jour les abongo États-Unis les Rwanda vice-président il y a États-Unis a eu dossier à Congo na maboko ba sanctions les en gestation contre Rwanda Kagame Asuki c'est la fin donc bomona que Tshisekedi il faut tout se pelanaye makasi Félix Oyo Félix il faut que tout se pelanaye tout sambela sou makasi po naye tout sambela po na mboka parce que c'est un grand président visionnaire intelligent et puis aibaki kobotola korbo fromage na maboko elelo ezali récite mwana Congo betatolo na ebisaki bino ke mikolo koya mikolongo ekomi pene ba congolais ba kotambola na banzela ba ko sepela vive l'éternel vive la république wana maloba ya prophète Moïse Nengele que je salue en passant à promettre bino que bientôt ba Bukavu ba Goma nyonso ezali ko tomber lokola ba château de cartes et s'en suivra là ba afflux ya ba investisseurs koya na Congo pour remplacer ba congolais misala et zo de kaloko ndoto mais ba ke ezali penza réalité ou ezali koya même si la fois passée que bazoko sabino makambo kabila kufi et ça va créer les baisses pour contourner bino ko manipuler bino kolongola bino attention il y a shit ou ezo yela bango vous avez vu nanga est venu vous dire la vérité que to collaborer na Rwanda ndimi yepa ya lebi oui eza solo to collaboraka siko bomituna dialogue to kosala na nani ya collaborer na ba Rwandais pour ba bomba ba congolais belego pour to vendre ce qu'on a table tout ça la dialogue pour avoir ba poste vous imaginez bon surtout ça là on sait que tourmi bazoba entre nous donc je crois que mutuna mtusko comprendre mais atangi ke ka Rwanda te atangi na Uganda mais Uganda wangani bango aboyi bango abi ba crime nemno osali kuna na RDC na Rwanda donc bon mais quand on tia bisoté toza kuna te wana ministre affaires étrangères ya Uganda mutalobi mais laissons le temps au temps on verra ce qui va se passer 7 ans jour pour jour président Otozanae balobaki atangate amaele te ayebi le côté mais président on a espace à 7 ans déjà 3 universités bimina sama bele telemi ya liboso zalaki ya Mbujimai lelo nazotie la bino ya kananga tu récemment ko inauguré et très prochainement ya bunya ezosila na lobawa babandi kotonga ya mbandaka et Tshisekedi obi ko lingi mboka koleka alors kapa ya nalobi soki ba monité ba kondimate tindika biso na batala université grâce à réalisation de Fachi béton avec Masola tindika biso po abso de ko tindika ba mona keno Allemagne d'Afrique ya ki slogan te mes vision avec cette allure ceux qui vont s'en dans toutes les 26 provinces waouh Fachi béton OK avec Fachi béton nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fachi béton à 100%. CG Augustin Kabouya qui merci à héros national Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hippogré. Soutenons Fachi béton, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président,
Kimbango prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous sous les, donnons-lui les temps. Depuis les temps qu'il a vécu, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est que président, Fumo Kimbango prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Grâce à l'époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits, personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires faire des attaques sans recul. Il a établi l'état des droits, personne n'au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires faire des attaques sans recul. La grande wana ezalaki mpona kosala plaisir na bato lokola bafranci colombo maître plein depuis kampala baza monene evandi kuna donc place oyo bazoexplike makambo ya industrie ya bolingo ya kongo na ya bakongole na misala ndenge ezali komonana bandeko afdel akotaka ndenge nini lelo tozoyebisa bino vérité oyo babombelaki bino na baprésident ebele. On avait un leader visionnaire à la personne ya patriarche Etienne Tshisekedi devoir de mémoire. Je crois que Kalonji TV mutanki kolukela biso pe belema wana tozotiela bino yango juste mpona koeveye bino ndenge nabetelaka bino masolo yake totika kosatake na bafe mingi fo toluka tosatake na cause lokola moto lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président kokani na monene ya Congo akei kokata misisa alongoli Kagame na maboko États-Unis aki soutien majeur ya 30 ans oyo tosibir et États-Unis wana aye na ngambu na biso et aye koporte biso sikoyo main forte azaka ye moko te barabi saoudite mpe bazali koya papa na biso Tshisekedi azolakisa bino siko mpo boyokaka kaka barwandais na ba M23 na ba AFC sauver le Rwanda, autrement dit le Congo. Bayebisaka bino ke la coalition FARDC FDLR non maman na mensonge maman na manipulation na ba image tozotiela bino nde bokomona banani ba infiltraki armée ya Congo ezalaka nde batuti rwandais bango nde bazalaka na kati armée officielle ya Congo na ba mixage na brassage na ndenge ba yaka depuis FDL. Maintenant pour vous tromper vous manipuler bango bayebisaka bino ke FARDC eza na ba FDLR na kati or eza lukuta. Par contre batu ba infiltrer FARDC baza na kati ezali nde ba rwandais tuti bakoti. Premier épisode na FDL, deuxième épisode na RCD Goma, troisième épisode na CNDP, quatrième épisode M23 1 M23 D yangoyo bangonde et puis ba groupe armé nyoso bokaka ba evaka na este ezalaka ba création ya Paul Kagame. Alors quand je vais nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, Tshisekedi, le père patriarche, va vraiment expliquer ces mots-là, le bantou akia kuti muto ya yambaki mwana mboka. Nous allons des récablés 35 qui est en libérateur, Nzokande aye kokotsa biso na bombo parce que Tshisekedi était le premier à voir biso tout ça avec les nanonacet tout ça c'est la libération. Or papa na biso Tshisekedi mutolibo so monaki ke Kabila Musée aza en otage. Kabila Musée aza en otage. Alors kapa yatini kabiso bon tokutana juste après. C'est parti. Mais il n'y a que des traîtres qui peuvent collaborer. Comment vous pouvez collaborer? Donc, ça a ouvert les yeux de tout le monde. Maintenant, nous avons une question. Dialogue en go. Tu as lango pour nani.
Parce que Tshisekedi Etienne nous a déjà dit, il y a de cela 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est 30 ans, hein? Depuis 2000, combien? Non, 1998. Ça fait combien de temps? Non, non, de 1997. Ça fait 29 ans. 29 ans. Tout le bagage 30 ans. Quelle vision! Tshisekedi Wamulumba. Quelle vision! Papa, nous les Wamulumba, nous avons compris. Papa, dis-nous un peu. Mets-toi un peu Tshisekedi. Tu dis quoi, papa? Acclamer la lutte menée par nos frères de l'AFDEL. Laurent Désiré Kabila, partout où il arrivait, on l'accueillait en libérateur. Libérateur, ça veut dire quoi, justement? C'est qu'il est venu lever l'obstacle qui empêchait ce peuple d'être réellement souverain et libre. Parce que le peuple avait déjà acquis sa liberté, mais il était sous la pression du dictateur qui résistait toujours. Et nos frères d'AFDEL sont venus neutraliser ce dernier obstacle pour permettre à ce peuple d'être totalement libre. Et cette fois-ci, de faire en sorte qu'il puisse suivre les chemins qu'il avait tracés à la conférence pour régir la nation pendant la conférence nationale souveraine. Notre frère Kabila et ses compagnons de lutte viennent de nous rejoindre à Kinshasa il y a 5 jours. Il est arrivé exactement mardi le soir. Mercredi, je me suis senti le devoir d'un bon Bantou d'assurer. Non, vous n'avez pas saisi. Le soir, il est venu mardi la nuit. Le mercredi, je me suis senti dans les devoirs d'un frère Bantou. Vous avez entendu ça? Un visionnaire il y a 30 ans. Il a déjà compris qu'il y a un danger. Parce que quand Etienne Tshisekedi parlait, vous devez écouter chaque mot qu'il dit. Un prophète, Wamulumba. Je me suis senti dans les devoirs d'un Bantou. Mercredi, je me suis senti le devoir d'un bon Bantou d'assurer l'hospitalité Bantou à mon frère. Je me suis mis dans l'obligation de rechercher ses coordonnées pour que j'aille lui dire bonjour et le saluer et le féliciter de vive voix pour tout ce qu'il a fait. Mais quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte que mon frère en fait était un otage. Hein? Quelle surprise! Donc quand mon frère venait, Ngaï dit bah, dans les devoirs d'un vrai Bantou, je vais dire bonjour à mon frère le mercredi. Quand j'arrive, quelle surprise de voir que mon frère était pris en otage il y a 30 ans. Hey! On vient nous dire aujourd'hui que non, il y a un vrai leader, c'est Kagame. On vient nous dire que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. On vient nous raconter beaucoup de bêtises. Hein? D'un groupe de jeunes gens que je ne connais même pas, qui ont tout fait pour m'empêcher de voir le président Kabila. Regardez les jeunes gens. Regardez vous tous, les jeunes gens qui entourent le musée. Ils sont là. Vous avez vu un Congolais là-bas? Je vous pose la question. Vous avez vu un Congolais, vous avez vu un Bantou là-bas? En dehors du musée lui-même. Natou n'a pas de question. Et qui sont les Congolais d'origine. Vous les avez vus? Musée Yemoko. Qui sont autour des musées? Etienne Tshisekedi les dit 5 jours après l'arrivée des musées, le 17 mai 1997. En réalité, ça, c'était au fait 5 jours après. C'était le 23. Le 23 janvier. Non, c'était le 17 mai. Donc le 23 mai,
C'était le 17 mai, oui, le 23 mai. 5 jours après, ils découvrent les gens qui entourent le musée. Voilà, ils sont là. Tozongi, toujours sur le lara ndenge ezalaka. Toujours papa na biso Etienne Tshisekedi. Boyebi ki Joseph Kabila Tshisekedi abimaki prophète na l'élection 2011. Bandeko. Yo comme aloba Tshisekedi alobaki. Arrêtez-moi Kabila, amenez-les-moi ici vivant ligoté. C'était un Rwandais. Et là on a toujours remarqué avec Joseph Kabila en temps actuel. Joseph Kabila lelo professeur Tshisekedi mon ami. Joseph Kabila a été jugé condamné à mort lelo azami telengano ya onto koma koluka epoto kangaye. Joseph Kabila a kosaki biso azali mwana ya musée. Mais Joseph Kabila lelo Alexis c'est pas na bango kazan de M23 parce que mtalobi ke ba M23 bazali aspiration ya peuple. Or peuple yango ezali nde batuti o baboma ba Congolais basenga biteni ya mabele ba nexango na Kivu na nini. Joseph Kabila aboyi kovanda na katanga akene pa na bango ndenge tango ya titi bazaloba ya titi ye zongisa ye na Rwanda a bloqué avion ya Tshisekedi na campagne na Ndolo. Ces messieurs-là que vous voyez, Joseph Kabila et ya titi avait utilisé des termes à cette époque-là dans le contexte wana bato de place pour pour la victoire parce que Tshisekedi a tiré un testament mutai ko testament wana ezalinde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le fils de son père le lotomoni Soria Kabila azalaki très fort tant papa Tshisekedi parce qu'il a bloqué papa Tshisekedi ba détourner avion papa Tshisekedi ba boya en pleine campagne et kita na aéroport Anjili avion et kindaki ko kita wapi Nandolo. Et beaucoup de gens ont vu na image, et vous allez comprendre que Papa Tshisekedi, azalaki prophète, maloba o alobaki na tawana ya 2011, nde otozo vivre lelo avec Joseph Kabila et tous ces lieutenants, en tout cas toza na kata ko déboulonner système na bango. Oboya olinga kapa ya tindika biso. Léo Munzada yo bien Papa Maurice toko depuis États-Unis et ça là est bien Maman Yohan et ça la rende bon. Tolek. Il y a des prophéties, il y a deux paroles qui finissent malgré le temps par coller à la vie de la personne. Personne ne peut résister au pouvoir d'un prophète. Quant aux fauteurs à nos troubles, à commencer par M. Kabila, je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Etienne Tshisekedi n'était-il pas un prophète? N'est-ce pas qu'il a dit sur Joseph Kabila? Celui qui m'amènera Kabila ici ligoté aura une récompense. Ça parut, c'était on dirait comme un jeu, hein? C'était vraiment rigolo, les chants ont... Écoutez, aujourd'hui, Kabila n'est pas condamné à mort. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici. Barobi, espace aérien congolais est fermé par les Rwandais. Lobby à Oukende Panaba. Il n'est pas rentré au Rwanda? À commencer par M. Kabila. Je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Kabila n'est-il pas en cavale? N'est-ce pas qu'il avait dit à Mulunda, Ngoyi Mulunda, Okolela na munoko amboka. Ngoyi Mulunda n'a pas pleuré? Il y a des prophéties qui finissent, malgré le temps, par coller à la vie de la Bande kobolingo ya Congo na ba Congolais toujours tanga chapitre to landela likambo parce que toke to luka cause na source makambo il faut toyer ba makambo soki toyebi yango bien te ba ninga ko aborder ngote ba banda ko manipuler biso to banda ko sopana ndenge bato so ba biso ka jikaka c'est biso ba swahili biso ba katange machin oh biloko wana nyonso ezalaka ba diversion. Alors lorsque musée sikoyo Tshisekedi amona ke azali en otage à boy, si vous se rendre compte que Carbone na bango, yo qu'est-ce que vous êtes d'abimsi vérité au lelo Kagama et sabino que ngai problème na ngai ezali ya Nakata Goma na Bukavu ezali ya biso ba Rwandais. Musée pa yebisa biso ngona tongo. Siko soki musée
yemoko babengande papa Joseph Kabila ya zo biso ke copie ya ba Rwandais ezali empire uma tuti baya kolona ngona Congo bana bezo babotola biso ba territoire siko muto biso tout considérer que azamo na musée de biso Joseph Kabila mona musée akia sangani na bato na ba réclamer mabele ya Congo mais muto na bana bino sauvons le Congo et biso ba congolais soko za zo ba place au vande zo soutenir buzo ba oyo etali yo menga na kolobela ba congolais ya bonne qualité ba lingaki bazala manipuler bazonga na nzela kapaya aweza soko monite kondimate Fasi Colombo depuis Kampala yebisa bango ke boyo ka makambo musée kaka déjà na 98 makambo lobaki à propos ya pe uma tuti eloko ni baluka na Congo lelo Kagame pesi biso réponse tindika biso tozonga. L'Empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Cinquième président, est-ce que Ezali Ye Oyo Simon Kimbango Lobaki tout ça comme on a yenda kotonga akotonga biloko tomona te même na tango belge akosala banzela akosala bazando akosala bopito ya qualité akosala ba université akosala ba école akosala ba centre de santé et puis kaka la province mon côté ekotonga ma partout na Congo oh bandeko yende balobaki yango siko basala nzambe bangunza mususu obatikala na makambo lokola masambukidi abimi alobi ba congolais mutu bofinga ezali dinte bofinga ezali mutu ane lembo ya nzambe mutu photo batela ye mutu ngona nezali président de la république mutu ay kolongola biso esclavage ya ba Rwandais les seuls sauveurs actuels du Congo véritable indépendance tolingi tozongo à travers Félix Tshisekedi Tshilombo na lobaka il faut kozala na bolingo ya Congo na ya ba congolais yonde konanga congolais na yango nde nazo tshela yo oyoka basambukidi azali koyebisa na bandimi na ye message wana leka pe pona ba congolais nyonso bayoka bayebake touti wapi tozokende wapi puis eloko nini ebongi tobatela na minute yo unité na biso bomoko na biso eza ko traverser à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli to batela ye biso ba congolais to lingaye to linga pe mboka na biso ya onde bomoko le reste baba to distraction bolanda biloko ba matata mponi ba ku distraire bino wana te c'était Moyibi et azan esprit rwandais ndenge bomona wana na ko sabilo te parce que biso to yebisa la vérité mais bino peut-être bon on dit plus tard alors kapa tindi comme ça baoka masambuki di bongo to kutana juste après c'est parti. Le président là qui est actuellement au pouvoir, le président Félix, priez pour lui. Kopo azomema eza kopo ya pasi koleka. Azomema kopo ya pasi eleki ya Kasavubu, eleki ya Mobutu, eleki ya Muze, eleki ya Joseph. Kopo ya azomema eza kilo mingi. Ye moka yebite na makambo azana ngona mutu na ye na nzoto na ye eza makasi mingi. Il faut akende na ngotina suka akokisa likambo. Makambo etangama ekokisami yende carte virage ya suka. Onyo sotozo subir nzamba lingeza la bongo. Yango ata bobondeli 30,000 prières na stade, bozana bongo. Tiye moko koya ko restaurer makambo nae. Mululendo, mululendo, mululendo yevoka kwizila, mululendo, mululendo, mululendo yevoka kwizila. Ekuya batu bakulala kulala kwa bakulala Nzambe alingi ezala bongo bozala prêt botelema bolamuka l'heure est grave. Tangwa fumuki mbangwe koki boyoki tango ya fumuki mbangu ekoki tango ya batata masambukidi ekoki
bana na ye baza na monde entier bazo telema kala te bormona makambo ko banda. Ne vous attaquez pas à vos présidents de la République. Bosimba bangote baza ba innocent. O tozo vivre Nzambe mutalinga ki tomona passion nyonso tomoni parce qu'il voulait nous montrer son visage. Ce qui tozaki na sengo tolinga tomona Nzambe te. Il aurait fallu to leka na makambo tozo leka na ngolelo pour que le temps de Dieu tant où il est à quoi agir pour comprendre que il est venu vous remettre la paix dans l'ordre. Banzembo eyembama. Eyembama. Lelo kokokisama. Ekokokisama. Bobanga na bino tata bato bazo welela ngo, ba welela. Ata mokolo moko te nzete ya mbila ebota nguba. Liboke ya moninga tombela nga te. Ata bomoni bato baweleli ko bima ba bimisi mutu omata kuna zanete. Nzambe muta omata kuna. Boyoki mupepo nyonso bomoni même makamba politicien ba osala ba organisation na bango nyonso ba kanisa ke ba osoko s'organiser nyonso ana ça fait partie du plan. Kolo kotika makamu muso sala mabongo ya pati boke na ngoti place bosuduka ba donner changer nani asali yango Nzambe. Est-ce que boyoki message na pesi lelo toza le 40e le 19 mars 2023 qui vivra verra bino mabolongo na se total et pas yankolo. Appelez vos ancêtres. Belela ba koko na yo. Tango zo bondela na ndaku benga ba nkulu na yo ba yo salisa yo. Benga Nzambe. Merci beaucoup na ba Congolais bonne qualité partout bozali na monde. Mitema ezala kokitalo sambo mingi ka pona mokonzi mboka pe pona baimboka ba Congolais à bonne qualité. Donc la président Monsieur Junior Chimanga, l'association Assemblée de bonne qualité, avec Yemoko, Papa Léopold Sapo, des Congolais de bonne qualité, le patriarche l'ancien d'âge, le professeur Pierre, et pourquoi pas Monsieur Alain. Donc, nous allons ensemble, groupement Bato Pessimino Bambote, Bele Place, Bozali, Biso, Komina Souka. En tout cas, tous ces qui ont Congolais, merci, Nao Junior Kapaya, merci. N'a refait qui sombe. Vraiment place Osali ban à Londres nyonso bozo landa biso na minute yo ban à Paris ban à Bela partout kutani na vidéo na biso totondi botondi lelo bomoni bango bezala ba journaliste chroniqueur ba ko l'examen bizaleli ba on la ba masque ezo tomber ba mo ke kokota ba bisaka ba finga ba ta est bana basi wana lelo ba kitiko na ba bisa ba kotsaka virer so pouvoir na biso ba luba or pouvoir atisaka déjà ba luba te ezali pouvoir ba congolais nzoka nde ba ki ba infiltrer ba zongi siko na ba kigali dise choix Denise Bomoni a quitté Kigali à côté de Goma. Ba service mise à serre ba sengele pardon. Et tali bisoté. Kolo abate la paix mabota bino merci na maman Yohan. Merci na Nicolette moi si apembe. Merci à Gaylor Nkumu, Francis Colombo Baz. Bye bye.